absence à bandeko pele bazate et puis la Costa lobby ya yemba na été et bon la Costa c'est qui le Costa ça fait plus des années oh bayoka kaye sous na kini OK zaki occasion pour bayoka kaye sous na kini aya te yo la Costa za na impact na kina il voyage na Dubaï il peut que na cop kuna Dubaï les questions mutakenda oteka sima ngai kasi onginaka na aider na une autre sima tous les journalistes bakenda sima nanga bakenda oteka sima je le confirme je l'ai dit tout haut Congo Pomé zala bango ba yesima baloba bango ba nani Rafa Ngindu avec Fox parce que lisumu ya futa raté pour YouTube et ko timbongo ya futa rapport à prêtre bango ba futa rapport YouTube ko timbongo on passe sur YouTube ko timbongo te ba futa te Congo promo de faté bolanda Congo promo pour ezolo ba vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafinguendo check. Raph Ngindu, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindu. Congo Promo. Wata plus, wata na des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindu. Ils ont mis les jeunes leaders. Artiste na yo yeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Mbote la balagna sur Congo Promo Télévision. Merci pour la confiance, surtout Félété, vous avez renommé par la biso Kani Nasingara. Beaucoup de gens qui s'abonnent massivement sur notre chaîne Congo Promo Télévision. Vous allez jamais décider. Merci à Mifune qui a belle Vabi bientôt là, quitte à ça. Babi quitte à ça tomber bientôt avec Mifune qui a belle l'argent l'appelle papa. Lui c'est Mifuna Kabel Vessi qui est bon séjour à Paris. Il y a Willy Moucheni le véritable code, c'est le code mondial Tozarane. Il y a Willy Moucheni. Beaucoup pas de tendances dans un angle parce qu'il y a un bogard de la presse. Le lot Tozana manga sur manga. Donc vous pouvez aller dans Ganaye. Moi de n'autre bogard de la presse. Bambo tatro na Alvin Lutumba. Donc Bambo tatro et puis Bambo tatro na vient ngai alinganga mingi popol mola na London. Bambo tatro et puis na Bosanité. Salomon Lutumba grand frère. Wana vient ngai atinga ngai bien. Wa ba vient ngai donc. Grand frère na popol. Bambo tatro place bango tout bazwami quoi. Tout ça dans les bons. Enfin bon, tout ça dans les bons, les lots bogard de la presse parce que et ça soit actualité parce que je moi tant na Kinawa. Dubaï tout le bel affaire Dubaï. Bogard de la presse na Dubaï. Na Dubaï. Faire école atina kinga na Dubaï na yenda hôtel ndenge nini ya osala promotion ya Harmonie. Vraiment. Po na yebisa ba na Dubaï ke ndenge za bo faire école atiki binote. Ayemi pe na Harmonie na munoko ba Dubaïen. Vraiment. Tu dois comprendre. Una wali na Dubaïen. Et ça vous dit voilà éviter il est pas de je match les pas de raison que la mise problème na Congo vraiment muna ba Dubaï suka siko folana za wana pona expliquer ba pena ba Dubaïen ke neza boy ba yembeli pe binonze mona bino oza la calme oza la calme le lo ba rimer ngana mais étonnant tant faire atina kinga muto liboso na ke na kangisi photo musicien songolo pe alongo place azalaki akei pe akangisi ka photo place ngana azalaki vraiment qui suis qui place ni yo azalaki ya kena liboso na la presse alors kena liboso na combien de fois qu'il est à Dubaï papa yamba na ne liboso ke Dubaï musicien ni wana mbala liboso boga et bon on a été kangisi photo na Dubaï mo le sikanga na bando kangisa photo tongo mindi bonzo ka bando lulanga na ba photo na ngapa plein Bogard de la presse. Est-ce que Mohamed Dubaï robeta tolo na musicien mo nazo beta tolo puisque un simple journaliste net ngai boy na ke Dubaï na sali na piscine avion na kangisi ba photo ya landi après si tu peux pisser l'avion Bogard de la presse na to monango te o eza palpitation te eza juste pour mona ke ba to belelo bando kasane tike nazo mata pirogue wana ezaki pona kati sandili te ou bien na kati peut-être te wana ezaki avion pour ba to comprendre que na za kati avion et monde na ndenge kenda vraiment ba Bogard de la presse tellement banda attaquer leader batu oh déjà ba yebi de leader yo taka mingi mais leader wana batu ba lobelari ba na ba poto oh déjà ken pena ba tika comme na Bogard de la presse tika comme na ye na émission ken pena na poto yo keka Dubaï makelela ata tirkité papa yo ke poto à l'occasion de mais ngana ke à l'occasion de rien
Montre-moi la différence. Faire Azo Mangai Poto le 7 novembre. Wana, yebisa ba wana ba loka déjà. Yebita que toi na concert le 7 novembre. Eh, Boga de la presse. Oh. Qui va la photo de vraiment. Mais émission que wana ezaba fa ba chala ba chala. Wana yango ngai nazolo banzamba lola pambola ka mungu antombola tombwama. Poso ki mungu antombola tombami biso pe to tombwami. Vraiment. Mais bari Congo mobimba et tombwami. So ka faire tombwami pays mobimba tombwami pour que faire azal le seul et l'unique richesse ya mboka. Mutu oto tikala na ye wana mutu mususu azate. Barimer ezate. Si voyage na Dubaï il peut na cop kuna Dubaï. Les questions mutu akenda oteka sima ngai. Kasi olingina na ede. Na inoteka sima. Oh. Oui. Tracy Eleza ba Valentino. Ça la rage que ngai. Regarde la presse na inoteka sima. Non. Tracy Eleza. Bano aussi na cop kuna Dubaï. Tracy Eleza ba Valentino. Ngai ba biloko wana kozwa ngai te le 7 novembre nazo die lisusu ngai nakendaki Dubai nakangisi photo musicien songo la mboka kepa kaka place songa nakangisi photo esopie non pexa Nicolo Tracy Eleza komeka te aleki patron ba misebe wana zo talisa yo vi Tracy Eleza vivara na kabose différence yena ya kosakana te kabose wa musicien ya musicien ko kabose la poto Boga de la presse on mabe kabose la poto moi si kuta beta deve loterie pour 2 mikili solo et bon yebite papa moi ça kabose abeta deve loterie abeta deve loterie kenda mikili et puis ya mo bangisa ye Boga de presse elo mo nga bena na Boga la presse ba limisa biso elo mo ucho lo ba na ngena texte sima nani na ngena texte sima papa ma legi déjà parce que on est bon na makambo on ndenge za raté Boga de presse nga item na lo ba na ngena texte sima papa tous les journalistes bakenda sima nanga bakenda oteka sima je le confirme je l'ai dit tout haut pour en réalité des choses tant yo kenda ko okenda sala ni pour ngai na kendaki yo fais la émission kuna bon yo mona itenga na lobisa mindele oh papa yo liboso ba ki okenda pour occasion de rien mais na l'occasion derrière ça dit que ni événement mais na kenda ko sala ka juste musala mais ba o bakenda pour na événement moko songolo mais ndiko na pe o loba avec ça magno ça musala Boga de papa yo mona ki ba émission sala ki banda ba photo ta sala émission na ba photo de émission qui a dit que Tanya nani nani Anya sala émission c'est quoi Anya c'est qui Anya mo no bi ngai na lobesi ba arabe na anglais oh emisi bola ki Dubaï des fois te suka wala bola ki Dubaï na emisi bo te ba faire ko ki Dubaï me and father is Ferregola is Ferregola is Congolese derse Kinshasa suka you and the friend Ferregola yes o like Ferregola anglais coach Dubaï ba koeka o merci vraiment Boga de la presse la mite bete faut répéter banda le lot actualité zali dynastie ils ont créé moment la polémique je pense que dans 5 ingénieurs soit côté d'aba image mona comment est-ce que ba musicien ba JDT mulo pe ba c'est le scrum ba Serge Mabia ba meilleur laisse ndenge ba dans la studio puis tozon na so sima merci Studio Dynastie, Lolita Moulessage. La casse sur l'examen. merci à tout balandi yango babi manga na zala Boga de la presse bo comprendre que biso pe to kota na makambo na leli ba biso ne kebel ba Kinshasa ozo sala ke boulot ekoya te mon niveau ça classe la boulot trop vraiment les autres relève quoi pour mon niveau wana ta bozo ni mani na misala te bon ni mayata na kibomoto vraiment ba vie wana ata lali le loyo ata za na mboka moko koza peut-être ko par correspondance ba vie wana batika ba idéologie moko donc na yebite suka Boga de la presse le loni na lobaki je pense que ba image za wana to moni dynastie bientôt là ezo bima déjà mais après ça va ndeko baser belé te papa ça c'est le bénin après ça va ndeko belé bazate et puis la Costa lobby ya yemba na été et bon la Costa c'est qui le cause ça fait plus des années oh ba yoka kaye sous na kini OK zaki occasion pour ba yoka kaye sous na kini aya te yo la cause ça na impact na kina
Abi faire gola il paraît abenga na ndenge na yema ya sana te ndenge ni wana c'est la banque baluka producteur na ndenge ni ya koloba mutu asa silampaka no eza wana kutu na yebite ya sa so musicien ya koma na ya fongola boîte monga soki moi terrasse na limité la cause boyo yebite wana feni aveni non ah papa eza na limité soki na première soki 5e boîte pene ya comment on la bato ba bouteille ya ba champagne na ba aussi wana Didier la cause Didier la cause c'est bon ya solo okas oh yebite ya da raso musicien te ya comment na barman ya terrasse mais c'est comme si ka bosse pe batuna ke question mo sur yango lobi ata ba bengete ça et ça le logo et pourquoi bossa ramon na wengete ça plan na mo ba sali et ça le logo ya bana wengete ka bossa za muto big star na anti shock bato ba yeba pe na wengete alu ka fait des fois on a bozi na bakende ko sokepe na kana kasi vite merci là mérité watana be pe to mona ki René Abiri a fini faire rigola mabe René Abiri a fini faire rigola mama watana wana azana problème moko oyo azo sala tisoke sila ko yana ye azo sala na promotion album na ye mi ange mi demo mais aloba so wera yebite ya te bugarde mama mwana lingo lobela ngote biso tozo beta lisolo wenge Ferry bazalaka Ferry Bill Clinton JDT balongwa basala les marqués de maison mère bango misato babeta bacha ekanga babinisa mokili do elobela bato te ezaki pe bato ebelete bazala 3 personnes awa déjà ba combien tout luku ya bato boy ata yo yete oza se pena ke ko déranger Ferry ou bien ko déranger babindom ou bien ko déranger vena biso mabialo et ko déranger noko lias et ko déranger Olivier Timanga wana zonga zo ko beta guitare il paraît ba ebolote ba yembi na kati mais tant lobi hérité watana ba 6 bon ebolota za tout le faire golo baki OK finaliser album ba o ba ko yemba te na dynastie depuis ka ko yemba nesika na bango depuis ko yemba ya ko yemba kasi oh oboyi ko ya vanda depuis ki aka chafa vraiment Quand on la soyo, voilà na babilo sala ka na soyo beta na Kenya. La so dynastie bimi tous les albums ya ba congolais na koloka bango ba ko beta to. Ai na lobiango. Momba ya Thierry Momba lobi nde alanda ki Charlie Press a sala ki interview mo sur yango lobi ke ba fa ba benga we rezate parce que zakaka bana tout ça abi ba on va kanisa ke eloko ngo zo grave mais bino mo mimizango na toko lobi. Siko Momba ya zana. Ah Momba seki. Chroniqueur tu es bien té. Ah papa. Momba bien té alobi la mingi nani. Fali Poupo bien té. Baza payé. Et bon aza mot d'ordre d'accord ba mukile yo kaye. Oh. Mais ya pesa en matière. Ya bien pesa en matière. Ya zana. Na matière ya chronique. Mais ça sala ba pesa en matière. Qui biso tout sala ka ba chara madeso. Muta ko bangisa nga zate na monde internet. Na monde TV. Mais bon ba français ko ta trop. Quel français? Ba français ko ta trop. Même c'est les mots mikolo pas ça na bino mabe. Zel nini? C'est les mots ba ça. Français nini mumba ya yebi. Oh. Français ni zalonwe bola fa. Mais to bando c'est la ba français ba sala analyse aneki ba sala yango. Na ba français. Si tu on est Bokar ya presse. Bokar. Na lobi ke. Niki Barcelone de wana ko ndela ki. Et yindi na nana ke chopa. Il fallait grâce ba sala analyse. Ba sala tende. Il paraît moi ça na zemia. Azana de bon grâce ko saka. Mo na na landi alobi o ndenge za boye ngai na ko sala na robota na papa te. Elingo lobani. Que c'est que noko muto achaki zemi. Ah pe no moni ken penabi akutani makambo wana te. Akutani makambo wana te. Ba ko mususu tani na TV bonnet au BBC journée. Grand P héros. Nani? Grand P. Maman a souka vraiment. Total rabato na te par de biso to focaliser to na concert le 24 avril. Surtout ça to marteler yango boto comme na souka. Le 24 avril bato tout baya na village Chentemba baya koloka la bonne musique de Ferrego la Jésus de Niance mon ko antombo de mama yo akanyenda. Le 24 j'espère que Ferrego la zo arriver lelo a ozade na kin pour la concert wana samedi. Donc voilà. Après wana to na concert oyo ba date zo ya 7 novembre na Casino de Paris wana na Paris kuna. Vraiment message aux nini to comme la souka ba comprendre que ça ambiance bogarde la presse faut que ne boya. Mbanga si mbanga. To ça rappelle kuna la dédicace et puis message la dédicace d'abord na mon antombo le mama na Ferrego la Jésus de Niance par Zouria père spirituel de la musique africaine congolaise tout entière. Ferrego là où met la place aux amis papa nangai. Vraiment. Il y a pas de comme toi. Tu es le seul et l'unique père spirituel de la musique congolaise. Ya nga nazo bengo muko antombolo. Maman m'a dit wembo kamata ya mboto yango wana Charlie Kunga shala mama. Mère top mon longa nya bato papa mbala maître bienvenue faso pichu boto ko ancien nazo kolela yo mabe. Qui a dit que DG Blaise pour la rosa na pointe tête dit. Au ciné le main ne peut pas contrôler c'est contrôler ba ya visa ponda papa na Herveline et puis j'irai Zamba kamata mboto ya yo yango wana. Ba maître tout ba marka ouz ba tebele fante fofona maman présidente
Maman Jeanne donc bambota trop place bozwami rendez-vous ezaka samedi le 24 avril tous ensemble quoi. Merci vraiment, comprenez que c'était bien. Bogard de la presse mais sinon peut pour titiner un mot malgré la pétition en bébélé. Mais vraiment c'est la famille. Merci. Merci Naleli Bogard de la presse. Quant à moi Alvin et le Toumba. Merci à Mifune qui a belle voix, babi prête à Zara Moko. Lui c'est Mifune qui a belle voix, l'argent l'appelle papa. Hein? Mifune qui a belle voix, prêtre de Bisabino Souka. Kuna kutuko megate babi bientôt là Kinshasa bientôt tombé. Mifune qui a belle voix. Ya Zara yem dans l'autre King Kester, vous comprenez? Mifune mimoni sapada Mifune mimoni sago. Lui c'est Mifune qui a belle voix. Merci aussi à Willy Moucheni, un bon séjour à Kinshasa et à Paris pardon. Mais vraiment on doit comprendre chaud. Ya Willy Moucheni bon séjour à Paris, vraiment malgré confinement mais prêtre mon tomoro bien homme social ya Willy Moucheni. Boss à Boga, boss à Vimba, boss taille. Merci à Willy Mouchen. Ainsi que Massalanga, Eli Pemelo depuis Tunisie. Jonathan Menaya, Maison Rebelle, bientôt la partie Wakanda. Je pense que le message est déjà passé. Maison Rebelle, non, c'est la partie choc. Ingénieur général, la partie choc, t'en as bois, qu'à bord, sorti dans la petite genre à Maison Rebelle. Merci aussi à Joseph Machi. Merci aussi à Arnaud de Massi, Mbotenayo. Joseph Machi, mon vieux. Merci ingénieur général pour notre sens à caméra. Le Benato Tamboli Ming et Tosali Moussala. Ingénieur Cédric, merci aussi. Quant à moi, Alvin et le Toumba, les cadets de la presse. Merci à maman chérie Yvette et Moteng depuis Liège. Deborah Foura la douce. Merci aussi à Raphaël Nindou. Raphaël Nindou, Congo Promo. Congo Promo, Zala, Bango Yesima. Balo Bango Nani. Raphaël Nindou. Avec Fox. Boss Azanga Lissoum. Ya fout à rater pour YouTube. Et quoi Timbongo. Ya fout à rapport à prêtre. Bango fout à rapport YouTube à quoi Timbongo. On passe sur YouTube à quoi Timbongo. Te ba fout à te. Biso Mahamouane Zala raté. Vraiment, quant à moi, Alvin et Litumba, Joli Ginta de États-Unis, on se retrouve prochainement. Congo Promo défaté. Bolandaka Congo Promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check.